Mboka guerre na Goma si la raté papa ndimaya. Boti ke lo côté. Ambassadeur na bango mona na kufa awa. Bon ya dans le fit. Na ya biso makamba mike ndimelanga. Papa fait na mboka na bino fo bo simisa mbongo lokabo ke somba masanga. So que soma masanga sa mulangi faut tika caution. So ko tiki caution te ba ko bate mulangi ke iwa wapi. Liwa ambassadeur na Goma bima pete na politicien te na lobaka e bima pete mais mbongo to débarquer ko ba rembourser famille et kota na budget Congo ta prince misa tunde salama. Président yo sabima mabe po ba collaborateur ba mi bebele. Mbongo peto soka ofele na ba aide ya poto e bakate o ba pesa ki Congo 100 millions. Bon fan talaka na États-Unis poto bango moko ba kemba ka ba na passe mais ba bimisa 100 millions ba pesa bino na Afrique. Côté que tu développes mais ça te mboka mobimbe tonda ba makaku na ba makaku mundela ndi ma 100 millions a pesa o penda place ko zonga sa remboursement ça te zamba na zamba tant ba tala ngande to ko futa je quand tu vas ko zonga wa guerre à Goma la nanga bien parce que nyongwe ko mama ki na papier ba rembourser ngona ba guerre ndeli to roboto la uranium ndeli to roboto la cuivre ndeli to roboto la or to créer pays mo za pembeni ba ko ta rendre biso to appuyer ko to ba benda ba matière on a timbongo na biso ko koka Congo ba finga ngoma be kende na poko telema babari nyose to etonda ba meli ba uti wapi kende le na ba commune vendredi tu dimanche mabale ça et ça les marché bango tu miyibi et lo ke bomi Congo français banda français ya e bebisa Congo Obengi sa pape eza signe relaxa que Congo ezaka kilo ti lelo. Ya na ba pays belé na Afrique eza kitoko bunda te ba bundisa rango te maintenant ba bengi sa papa ya te. Mboka guerre na Goma si la raté papa ndimaya. Boti ke loko te. Ambassadeur na bango mona na kufa awa. Bon ya dans le fit. Na ya biso makamba mike ndimelanga. Ebi ke na RDC le chèque azakate. Ba twandi male chèque kanga. Comment yo mutozo sa na l'état wana bana mboka ozobeta masolo muke muko koti français mukilisa mabe e kotambola te lelo to mona ki ba musicien misusu na ba sa rebelo yebi to mona mitaka na bango est banzemo na bango to boya koyoka jamais kuto kono ba fana ngo makasi mais mitaka netika na ba photo na ba réseaux sociaux nyonso c'est pas les gars talio foko ya mayanga mais comment mona ki mabe na européen c'est faute moku okumisi pour mona que tozo sepela na mabe Congola zana ba critère moko ezana makambo e bombi mabe ata boboto ba moni ba kuwanga na ba kukumisa mabe Congola ta kumisho ti na 100 abombelo vena nyoko mukolo ko so yo ndima teke ye koya congolais eza lokolo zana famille nyoka to sala lelo ko te so ba moni fo ba bambo mabanga amfumu lengi betu tu yanga le keri ka ko community selma Batuge ni fumu ino keri gouche papa uki Sarisa bana Vaya lua mumudila kena Ambo YouTube Metro Makengo Télévision na Suisse Ozorudu Kwankunga Mimbodi Ima théâtre Mwana Mambodi Landa YouTube Télévision Salon Flori mama moyimwene mamwene kuna yuyufuna Roger mwana mama bala makanda boyigoyela ungeri ki makanda boyigoyela yafisa lengi feroze yagine feroze makangwe Metro Makengwe Chadombala. Très heureux de savoir que vous êtes nombreux de vos postes récepteurs en train de suivre votre émission préférée Rendez-vous des stars avec votre humble serviteur Christian Vangoulé, Papa Bombo, mais ça partout pour l'actualité. Alors aujourd'hui, nous avons un plaisir à annoncer la vidéo que Pasteur John Toli a pété parce que vous avez Christian Vangoulé, mais Nenini, Oyamba sous Pasteur John Toli, donc le vraiment, tous en a une Katia chaîne, Nabiso, vous avez aussi parce que vous dérangez qui peut bosangaki na bisoto ya mbelablo Pasteur John Boroyo Kabatoli parce qu'il y a peu ça mais ça on peut ça bino Batoli il y a peut-être oh et ça raki bosse pelana bango bosse pelana nango à ce net moment je sais que mon vieux Scotine de Tani papa héros na France je suis en vraiment au Lemba
Bairo Aza branché ainsi que Abigail Mokamba, petite fille, moi moisi Oyo Asamba, Naïdroquinol, Amemae, na parquet, Yamadita porta plainte pour Aboué Naïe, Kochachoko. Alors, les caméramens ont filmé bon dessin mais à Kirikou, héritier Djamba, Orosunga, la bande de Nyonso, partout dans le monde entier. Bamona, invité à Bissou à Lelo, Pasteur John, à qui j'ai dit déjà bonjour, Pasteur John. Bonjour mon frère. Bonne santé, Pasteur. Très bien mon frère. Kitoko Makasi. Kitoko. Voilà, merci beaucoup Pasteur John. Toko Tamamoko na masolon kamba moko. Alors aujourd'hui Pasteur John toto mona ba vidéo moko uti ko ningisa réseaux sociaux. Alors toto na parce que vous avez message ko pesa na ba ndeko nyoso batala biso toli. Pourquoi aujourd'hui bandeko basi bakomi ko sala ki lesbienne ba yo ke lango sous sonité pe bandeko mibali pe bakomi ko sala musala ki PD bazo ke lango sous sonité ndenge ezala kala. Mais eza copiti. Eza cop. Cop. Et il y a des façons différentes. Comme nous sommes dans le quartier, comme nous sommes dans le quartier, comme nous sommes dans la difficulté de mémio, comme nous sommes dans le sentiment, comme nous sommes dans le qui est indio salande en attendant, le cause en bon qui nous balate, na salata boy. On peut balayer dans nous tazo tout le monde est au mais là, le cas va poser kangi, à travers on va filmer ouais, puis simiter toi mais katabi son abisse bien peu qui toque qui cali bon libé là. Ni n'en a le bao. Pays to za foye bake mabenyo somoni lelo vangwe uta depuis Adamu na Eva. Tandanga bien. Ndenge to zawa yeba yango mukili ekutika ko ezalaka kala. Masumu eko mata volume po ba pesi yango privilège na bato to kanisaki leta piaka ordre na bato. Ba tolérer mabe ba pesa yango raison se ba place uti. Tandanga bien. Seria batango Yesu avant Jésus mabe ezalaka. Comment mabe musu baningaki bana libanda te mais soki yebani bakoboma bango na mabanga. Or batu bakoboma bango base pe bata masumu mais lisumu bango bamoni ya baninga eleki kilo. Lelo yo tellement droit de l'homme ekota obomi mutu osali mabe accident na kobomi ya différent. Oya asali accident oyebaki te accident. Bako kepe na nganga basali kisi kozo te po oyebaki te mutu akufi na accident. Oya bomi na kana yo kani mutu to chembele akufi matutu bamoni. Yo muto chembele on peut pas boma lokolo bomi muninga me bakokotelo na l'état hote ezaki erreur botika vi à vivre. O bakomona baninga ta bakotika bamoni boy bakokontinue ka bango babika tata bomi bakotika biso. Tango batako boma bapesi bango privilège ba yaki ndumba ko bata aloka kuti ko boma bapesi privilège bango peut kotika rapport po nani to matelo ko fufula masa ya masanga. Habité ça on comprend. Yango masumu nyose komi tolérer. Ezana ba juge ba sisi classe ba été po ba sambisa l'état na ndenga fa normal. Ba eko kote la ba baza ba faible ba ko sala bango mabe ba pesa bango mbongo po ba défendre bango men mabo bazo sala. Lelo mukile komi évoluer na niveau oyo. Mukili sa mabe e kotambola te. Wana tshana mutu na jobisa yoko. Na ole belo makamamike. Mukili sa mabe e kozane sengote. Mukili fo mabe sala. Lelo to mona ki ba musicien misusu. Na ba sa rebelo yebi. To mona mitaka na bango est-ce que banzemo na bango to boye koyoka jamais kuto kono ba fana ngo makasi mais mitaka na tika na ba photo na ba réseaux sociaux nyonso c'est pas les qui atali faut quoi mayanga mais comment mona ki mabe na européen c'est faut moku okumisi pour mona que tozo se pela na mabe invité sans comprendre on a biso polele tala siko malamu na mabe ya ba congolais. Oazo sala malamu roba betele maboko na oazo sala batu bokota rankini ka pa mise buzo ba po ba soni se mwakambebe ebeba sozo kompanenga ndeko bango qui ça sala attention être congolais eza ba sini moko eza penza ya malamu te congolais zana ba critère moko eza na makambo e bombi mabe ata boboto ba moni ba kuwanga na ba kukumisa mabe. Lelo zo sala cop to sala copa malamu na yo ko sala reba to betelo maboko to tala ki vangu na devenenga saki ya monsieur simbaki batu ba koluka côté mabe po ba critiquer ba lembisa po lemba mais ba pesi yo elo côté o sali musalo na ndenga bien ora kumisa moni na mutema ndimi na munoko zuwa sikoyo zuwa wana ba koyokela yo ya nini congolais patience okangi motema le kanibete poko matile lo komi mageto komite tozo kende kaka bako ndako tala malamu na yote congolais za mutute olaninga très bien congolais za esprit mabe moko nazo peso conseil sérieux
tant on a le baranayebi tous les Congolais n'est pas mauvais mais ma confiance à Congolais boya. OK. Congolais ça likamunyo ça fait intérêt. Congolais ta commission tina 100 a bombelo vena nyoko mukolo so yo ndima teke ye. Na lobela yo. Congolais ne to sala. Oratala bakota malamu ninyo ya bakite to lobia sepela. Amando kabere mo kamike mike ko banda écoute lamba la tesa chiffonné. Yo kama commentaire na ye. Bon. Kudulika mana boy na boy. Azata na ndenge na yo te mo banda ko critique ko ka mi pesa lokumu na makambo etali ete lokaba te bele bandimi yo fa kwa kama mabe. Lo pas vraiment. Na zo le belo Congolais. Yango moni pays oyo. Sozo tale la baninga au souffrir. Il faut que koyeba ninyo ngana ko sala pe pianga résultat ba wololi menga mo na zo kimia. Et lo que zengi ba Congolais. Na lo bana yo. To comme na l'air moko netinga. Vang au 2023. Na matana kita age zo puissant. Na beti kalki nanga. O ngana zo yo katona zo linga na sala. Muta ko tiga ko comprendre ngo tato za membre famille. Okoza na mbongo na yeko tala yo oko pianga ko kokisa makambo ngana ko sana ngo besete. Mais au temps na minoko batuko kabela ngambo mbongo tanto mbongo kopianga na simandengo imaki atena ke kopi moye mata ezate mais mutoki ngana okena ko facilité ba wololi na bandi 1 2 3 tela ngo konzo bokolo langa mingi azana bande kwa mbongo ndenga ndimatike bango kende ko senga po bato mbongo mingi soko ke débrier soko sengi eta ko mona kwa mabe alingo kendo senga e pa bimiso bolole na miso mwasi na ba cholo ma pesa pas ridiculiser le rolo boy na ba kotono kena kote na yomoko tamba o kenanzela maya kenda lufu. Orobal ba komi courage omoni bolole oyo andimi nzela pasi ngana zalaki awa sengi ngate po na nini muto ana matanga na ba fête de beta to le falaka le kapana nga lokolo bandi ko pisa ya kanti ko soko bonge ko sana valeur te il faut pesa au sang bonga panzo son na famille ki mta pesa ko mingi ye ba Congolais foras na lobelo vangu koya Congolais eza lokolo za na famille anyoka to sala eloko te so ba monu fo ba bambo mabanga. Allo bela yo kota yango moni pays moko toza batu nyonso bandimanaka te oyo kaka ngai eloke bomi Congo français banda français ya ebebisa Congo ebi ke na RDC le choc azaka te batu bandima le choc kanga mutu to andimaka le choc te ngai ntelo ngaki ngani ata tanga ta koti cours d'histoire apoka kangi 3 mois français so leki na TV na 6 ans na université tanga bakanu ya ninga na yebo tanga te akoza photo batu misu sa bambia ina kati ya bisi muta sibera bongsango bia koshi bakolaki bango on va passer poste na mboko na yebi ba joyo to na yebi peyo to trafic de fiance obunga bango be escroquer to za na Congo médical muke fa tomboka na français. Intimidation, na complexe d'infériorité na supériorité. Na la bana polele. Bon. Comment yo mutozo sa na l'état, wana bana mboka ozobeta masolo muke mko koti français. C'est que poso ba chenge za yango te français na lo bravo ba changer na ba changa na ministère okuna. Yango mona taba ibi, soko le bika 3 gros mots ya ba gros mots, te longwa koto sa intelo makasi koma ba kotala mbongo ibité. Population zo sibir makambo ezanga mutuna makolo tambola na balabala population bakoma lokolo ba orphelin koya munene na Congo tokoma kendo somba ngo na kisi na pharmacie bata docteur tekelanga munene na 2000 francs na 2000 apeso pe kiri ya 8 kiri melaka na 12h la 14h la muka 16h soko lali contre ta côté moko ko vimba côté moko ko boya ko vimba nazolo bela yo solo bango na wala belo ndenge makambo ezana mboko ko solo pays mobimba ngamoko na mite na kitala tala tanzaka muke mena sila ka mikolo nyonso ndire pine toboka sana na yeba na tobokela nini difficulté oyo papa mais passer attends s'il te plaît mais papa auto ya pas que solution ba problème à Congo papa ça mabete papa ça libé omoni obengisa papa eza signe relaxa ke Congo ezaka kilo ti lelo yana ba pays belé na Afrique eza kitoko ebunda te babundisa ngo te maintenant ba bengisa papa ya te papa tara ba pays ko ye puis papa fa na mboka na bino fo bo simisa mbongo lokwa boke somba masanga soko ke somba masanga sa mulangi fotika caution soko tiki caution te ba ko bate mulangi ke iwa wapi nani plan limbolongo pena bien lokola on a lobby déjà ko comprendre avant yawa to simisaki na fatiga caution
na bano polele mboka guerre na Goma esilaka te papa ndimaya botiki eloko te ambassadeur na bango mona na kufa awa bongo yaya dalefi na ya biso makambo mike ndimelanga liwa ambassadeur na Goma bima pete na politicien te na olobaka e bima pete mais mbongo to débarquer pour ba rembourser famille et kota na budget Congo ta prince misa tunde salama ondimelanga te yango moni ba baza pembe na président ba rendre président service malam président nyo sabimaka mabe po ba collaborateur ba mi bebele na ba no polele mbongo pe to soka ofele na ba aide ya poto e bakate o ba pesa ki Congo 100 millions bon fa talaka en États-Unis poto bango moko ba kemba ka ba na passe mais ba bimisa 100 millions ba pesa bino na Afrique koto ko développer ezate mboka mobimbe tonda ba makaku na ba makaku mundela ndi ma 100 millions a pesa o penda place kozong sa remboursement ezate zamba na zamba tant batala rande to ko futa je quand ba ko songo wa guerre à Goma guerre ma esi les ate poto zana mbongo na bango depuis temps Mobutu ti lelo to zana ba nyongwe bele nanga bien mbongo on peut se ye o resa la pona mboka ba konti vraiment ba kati ba bombi ba bati bandako ba bombi na bank bazaka pe bazoba tant ba longo ka kota ba kena ko bomba mboko ba pia pe bango mingi te etikela ka libela la nanga bien parce que nyongwe comme maki na papier ba rembourser ngona ba guerre ndeli to roboto la uranium ndeli to roboto la cuivre ndeli to roboto la or to créer pays moko za pembeni ba kota rendre biso to appuyer koto ba benda ba matière on a timbongo na biso ko koka na avantage simatotiki tangu bokolela bakosi ko ana munoko lokwa balingi bino na sima na poka batindi minduki batindi babebi siminde balokwa bapuku soka ali afuli na zo biso polele to memangambo na seplaka na lomo papa lobaki soki boye na Afrique bola saka bango misapité bazada bano bakoli quand pas ndima ki papa mais koya na epé ayipe ko nango ti azongaki mwa nguba na poche ko ekotaki on est sangata ngube zanga bate ikutu ya seba weli sa kosenga mabonza bongo ya sengi mabonza na kitunga te ya pembeni ko ya tende ndengeni bapese ki mabonza Congo kalikili stade kota combien de personnes 100 000 personnes fois 1000 autant mabonza ngo ya ngoyo na je biso ba sérieux problème ezana mboko soko olandi makambo na oloba okobele soma yele loko yela suki sa vino ndenza mapesi yo salo ko sala soko teka soko bomba longwande na vie ambiance longwande na vie kozange konzo soko zane konzo to komona mamona mbwa oya sala konzote ata sali commerce modèle ninya suka kana bisengo na poche eloko te tala bato belé bakoya bazoka chance ko so babatela te batikala babolole bayaka ko comprendre ngo trop tard elle yona nzoto bomandi ko boya na nde mayele ezongi oya zaka jeune pesa conseil via ko boya ponto te za makasi elle comme ça kende batela angaite naza mais tango ko mona je pousse non ngesala be miku elembi nano kufite nzoto alembi yo posa boka bwana yazonga mabele okende lola ogoyeba na auto original oh l'air mabe tana baka zongi sa tala zongi sa conscience toi na payer l'air mafuta taba na pesa conseil na biso ba tous les jeunes ko landa passe ya Congo te tala ka côté ni lipano eza Congo ba finga ngo mabe kende na poko telema babari nyose to etonda ba meli ba uti wapi kende le na ba commune vendredi tu dimanche mabale ça et ça les marché bango tu miyibi bango tu ba simbikisi batafano même babundi ba monifi malam kaka na Congo kene na zandu misini nyonso bakata ka ngombe esi la yo loko kanga na dia tapole ka ma cher na bisenga senga biliali ya oyo aje bisayo osoka bangu na bano polele soko lingo resi na vie kotsa nzoto nyongo pimela yoyo tambola na yo po bombela yo ebi kotsa nzoto nyongo ngamo na kotsa nzoto nyongo na koti ndoto na lukela nga na longoli sone ko banga bato quartier na kola famille na tanga tro cha pembeni lokuma na pesi eloko te koti longi na moyi fortuna oyo bazoela wapi banda na okalikili mututo auta la ya na mbongo te tokuti nyoso awa et puis soko ozi mukoko zongo ko kena maboko pamba so comme na calcul au campagne de temps o eza théâtre ya vie lokola makilana ma ezanga pe na profiter atoko bongate zwa oye ko pesa raison batu bakima yo me kotoko zalba mona ki mobala solo mwasa solo yeyo eloko ezali ba congolais
balingi masolo abati koleka fi na bango o azosala vi na TV azobetele maboko or ozobetela mutu maboko ye azosala vi azoswa mbongo jamais mokolo moko akomema yo motikala kosonele na quartier ntongo ti poko mosala makila na maineti ye koma ye azoprogrese okanga maboko mpona kosonaka na makambo kozwa lipa te congolais yango omoni bacongolais nazopesa conseil bamibengi babolole ngai nga benga nga mokeleli me mozangi te nga na mokeleli mpo nazangi makoki ebele kobima na miso bato na bonga me naza mozangi te mpo nalalaka nzala te na motoki na nga nde nabimaka na kope esimbaka nazwaka ma 100 francs sikoyo nakobeta calcule kotala intere ya chando na nango oyo natekaka to nasalaka remboursement nini nakosala na bande contrate ya mili baseka mena tika yango ata simo evimba eloko ezangi kongo ndeko naoloba no clair tozotikalaka na retard na vie biso moko na maseki tokutani na bateyo bamemaka biso na lokuta bakabeli biso kesi tozobonga te eza molimo or molimo angani te molimo jamais aya na moi molimo ayaka na moi soko priere olingi osala tida koprotege yo molimo komata eloko moko olingi okwea moto olingi ebeta se te aprogrese yo me molimo soko ofandi ntongo ti poko atondisa osa olia okosouffrir bateya yo original naoloba novango soki okinga bien oboko obima okolala nzala secret ozi obateli te okotikala bongo kope moke ezalaka te kope nyonso ya kope yo moto okopesa vi forme chaque chauffeur atalaka nombre ya carburant mpo atala trajet akokende so carburant no eza ndenge nini komo oza na 3 litre olingi okende ti kotansele essence kosi ebele bamemi vi boye ana 3 litres na vie ora tourner na se nanu kota za na quartier pas même ba client maxa bonga bakisa essence rien babiso au moins nga piaker na koli selo mawanzana na bongi te menaza courager na koma beta ba cop mozo misa ba $5 $10 on a beta calculer ko dikano na kemba trop mama koli sanga azonga ezo eloko te bana ba ser ba bota nga noko na bango na kusunga bango na nini on a ba beta calculer ko fana ko tsaka fina nga nyongolo kwa nazo sala cours d'histoire nga moko rien faut beta ka cours yo moko famille de na mo les danger sero to pexaki mai na mwana mobai na kima tant to lobaki aboyaki petit lokwa na fema saka petit na biso no kimeti wa wapi petit otia kola mona ngana saka bolole biso nyonso na bango to wele koteka ndako ya papa so tant to kokabola to kende wapi pato ana maelo te ni na kosala pona tika lokumu na ngetika ko chola na famille na ke na tantela mai rien na ke na tana compagnie rien akotika na quartier masolo abale musique baninga bazo sala vie ya fandi pa betela ba masolo makolia 100 francs te ba congolais au fin de la masolo à poto mais yo moko tangiringiri tike sate ba congolais mais yo kana munoko ngana 30 ans na 40 ans atike na masolo illusion or vie eza pozwa kota na moi ko ka moi te chelongi na moi o tu ba bonga ba chelongi na moi a chola malobi ba betele maboko invité sans comprendre on a lo ba sérieux ba congolais ba fandi ba lingi makambo lokumu mais ba lingi nzela ni te lokumu elekisaka mutu pa koma wana nazolo bana yo foye ba nzela ni lokumu epiaka mutu o tu bazwi kimia ba sacrifier vie et belé ba kendari classe bana bo mwana ozo kama te na ndako bo fandi mwana 8 ans to ya 6 ans bala musaine langa pa kende classe mais yo mukolo batiki olala ti 12 heures ozo mwana ngo différent mwana 6 ans bala musi eto tongo yo muto zana ba 21 ans basundoli loko zate ero la muko yo posa ponge meminga lelo mbulo ndenge betaki moite kati te match to traki te moni ko gagner bia nani asuka e meminga na mungongo tala bolole yo ka muto zo la vie ya natala makambo na regretta ka je te dis avec amour dans hôtel boy motema passe congolais ko somele wapi on a discussion makambo etali match yo na quartier ngaba pilaka ngate na yebi makambo ti na net oyebi makambo batu na net bongo fi na yo paso zero wa na na yo ko memango wapi vangu na ba no makambo sérieux ngana ko te haleluya nyoso ya yango okangi makambo yo na nzambe bokoni ba pire okangi makambo yo lokumu na famille ezongi bakotala titre te classité wa pesa ka solution ya mini fire ya solo yeyo le coso na famille aussi là on commence beaucoup na matanga na fête poni le coso na ici et si là au tchelongi na cop na so ba no polele soko landi lo yenga kisasa wa ko simba matame ko trop tard
tala ba yaya mingi likola piaka ndenge bakomi mikolo saba bonga bakomi ko bata mana simara po soki atiki suki bakomona basuki ya pembe bakoli mingi lokola bonga teke ara tuna âge 30 ans vieux moko 30 ans petit bakoli bakomi ka bapirie po oya zaka piaka soko sale ke obongi bokoma pire po bengo petit te poso ni ko kabila ye te ba yaya lelo ba seda ki bokonzilo kwa bezao batikala ba doyen na quartier okenda ngola ta poto to sali 6 mois tant ko songa komo lando simana ti garde corps ala sa ko banzelo bokola bino mi ballon dire yonde mopa ya petit pa ba shikite zalaka we yabi lisusu bongo matondo bala le camarade nanga kuta bala poso ka lobite $5 poka mo pia ezate akomi éclaireur ya kisasa na yo kanzela zamba tale bele ba ya wana na yebi bango sombele de bouteille bando tonga mapangu nyonso ndira yeba ebi ke mama mi fio ava kufeza ki yombe wala zo tuna akufa ki na muto yebi te ko betelo masolo po sombele bien na yebi ba ya yoyo ba peki sa batu ba progresser so ngo bi motala ka mo ite yelo ko la rata ngi pe o raté petit quartier na biso za quartier bongo te to yamba ta papa mbate alingola mkana tongo cha soin sa copie bando beta batu ba matolo tipo kwa ndenge fine tikala amona mtu na bara zo renyete ya ko katele tina corner akenda ko batu na baro ndire batu mo ba benge commission na zolo bela yo ba ya wana aza soka koti bar yo koti bara kuti yo osombeleka de bière kepse moka tala kukuna bwaka petit wana za na lare bele yo bwaka mukola seda vidi kola mulanya masanga metale na ndaku mwasi na bana 4 wow ba tu ba bonga basoma mwa banda ko pesa bana ne bango bandoi likola mokate ye mukongo kuna muluba pesi ndoi comment mana mukongo pese kombo ka bongo ko bomise noki ko bomise noki o pesa mwana muluba kombo nzuzi ko bomise noki bandoi ndoyo badina kujiba nazo ba bisa yo ya bandoi ya mwana linga kata mtabenga nga president Moibi ana poso kweya na posilewa wapi ki president nga ya nini Moibi kende ko chamu ko na compagnie luka musalo ko mape preso alors bano polele ya au 2023 soko za mele to ko kufa rotal kengelo ba périmètre ozana mbonga malonga te ko matabisité o jeba kisasa na mutu kene malé mbonga tike ko tanga kolona poka potonga nzoto bolole oyo suka la conseil oyo alors bano polele écoute ba sagesse ya koteya na Congo po bo réussir wana lera période moko betela batu te passe ekuta na yo to lobite ke passe nyonso faut livrer yana passe musu melangeng tambola na ekenge contrôler ba pa talaka nani robete lisolo po soki to ko pota fino pamba ozo banga ye paso kemba neti yo biso na so ba kembi yo ndo cédé po ko capacité o wala la baninga passe mingi tala bien tika la bolola quartier ka kufa noki na wala belo makamamike bifo za la maman esprit 6e sens et belé ba na vie ba commando nzamba tia position arrangers akobonga na ete makozala doyen batutu bakobonga na famille bakopesa ka respect po maloba na ne bando vanda tisuka pa kemba trop bino bobonga me bo faible soko sakani maloba no tia tembo kufi na pokwa ya kozala na ko nuna sambo makozala lesko lika bino me boleke na mbongo o kalikini akobala te sa alliance mais moi soko linye makasi ko lika basi alliance technique de guerre akoli sabana na poto 100 miliki me baleka santé bano ba melaka miliki emelelini nini sagesse tala na maboko moka bibamba tala bana 7000 vola futa kasanyo papa lupango na batuto better mobala ngoto tolo me carte compagnie azana ngota vivera keba mayela ko décide uti wapi ataka de pointi yo elo zo bo mayo bien placement te biyaya ko mela pe mondiro dindi ne bal mboko pate ya yo ya Holanda minda oko kama nzoto na poko ndiro ko hôpital oko tali boko boya ngo ngai te yo sakana mukata kisasa ebenda nzoto pete ndire chambre to boki sali biso ebima o mboka oko sila nzoto kwa chambre yo oko tama ndefo ko boya na kumlo kwa kiki te oko yeba na fungola yo na mona moka tika mandefu tiawa pombange kitina mokate soke ba moni danger fo mandefu ebomba o mboka bango na zabi sama kamba mike o 2023 ko yabi yaya te Congo soko tali munene na ngo piquer crise o za mboka nde talaka na yela nini ozana camarade ya moto to tambola prince komi sambu saka batutu ba mona
yo Chalanger alali awa kota bakati on nzela kati ebomba bamarché tambola mina bakomine bandako batonga bete mpe bomba bamanga ebele okosauve na bamanga nzela yo tambolaka na 3 mabanga na poche tomonika ma nakosi apartir ya kobanda manga ekalime mbimbi ngai na technicien Chalanger o mboka moko fo oyebaka yokanga vangu mpe yo toza ngai namona moto akenda libongo alokota bamasangu ti esala 2 bikolo azongo ndira kuti opeye nzoka patience bazokitya balinya masangu madusi nyonso masangu ezokwaka 4 alokotaka tya na manzanza 9h ti 11h 2 manzanza eto bikolo nyonso yango napete so ozokomprendre napesa bakura kolesir soki oza na posa pondu kende kaka na wenza lusa zela bakamia utaka voyage telema lokwa yo mpe yaki na pondu na yo ntango ekokita ya mabe etikalaka na se ntango bakobwaka na fulu kende banda kotrie eza na miso abati popo na malamu ava babwaka yo bendi ntango mosomona 2 rouleau so oza motema monene neti nga oteki mosusu ya lelo yango oyo kanga kaka singo ndire oti voyage o mwasi na mutu apesi nga na teka tozaka na bilanga na libongo ntango sode wana ebimisi mbongo ya badi na poni mosusu mbimbi emonani soki ozangi ekonzo olalaka na mafuta mbila esungaka na fufu esungaka na loso azaka contre bande nakosi mafuta mbila azaka netre aponaka te okokuta mpe na badi ye moko kaka oshofe moki obanda odame na mafuta oki makambo ya paster john mate apesi biso Abigail Mokamba petite fille mwa moso asamba na hydroquinone amema hydroquinone na parquet ya Matete longa procès parce que aboya kota choko mauvaise continue de temps du papa héros depuis la France otali biso Joël Obanji Star Royal Masalanga Mona Poto ya Tango sans oublier Johnny Kwasa Alma Noir Blizzard Azum Belle Star na Luanda ba mbote ebele partout botali biso passer jaune numéro contact p dernier mot à Michel. Merci à toi. Numéro 084 75 18 112. Vous s'abonner massivement à la chaîne Abisso. Na Metro Makengo. Vous s'abonner massivement à Metro Makengo. Tu l'as bien tout fort. Et puis tout bazala qui a bambote belé. Parti Luka merci beaucoup na base. Tu l'as bien tout fort. Vango yomo umela ndekonanga. Simabilité ozaina. Hérité Chamba batika yo. Et puis Dieu bon 2023 ngo tolubi. Wa koyoka yo ayoki. Vraiment merci à tout. Voilà, merci beaucoup à Maman Patience Kabisa Kazadi depuis la France. Merci à mon grand frère propre Val Movango Motema, ya Maman Gaga Maïndou, pourquoi pas Balobina, Merka, Karine, Efo, et perso, merci à Bande Konyo, Sobatal Bisso, Anderson Baza, il a du gaz et du pétrole, la Saint-Louis, Bamoteno, voilà pourquoi pas Babi, Gracias Mwamba, Check Peace, Gracias Mwamba, Check Peace, et un grand merci à mon boss Michael Mingashanga. Aigle, Kalabango, toujours dans Dengue à Likolo. Des gros bisous à ma fille chérie, Liam, Chris, papa t'aime beaucoup. Sans oublier Dina Koudivoire, KDV, Hérité Djamba, les réalisateurs à réaliser bon dessin animé à Kirokoum, Tagina Simaya Bilili et à Kitoro Boye. Merci aussi à mon boss, papa Simon Kabaka Makengo et à sa charmante épouse, maman Christelle Mumba. Quant à moi, je vous dis au revoir. Amfumu lengi betu tu yanga leri keri ka ko community selamba batuge ni fumu ino keri bouge papa uki sari sabana baya luamu mudila kena ambo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorudu kwankunga mimbot imatea tremana mambot landa YouTube télévision Salon Flori, mama moimwene, mwene kuna yuyufuna. Roger, mwana mama kimakanda boyigoyina. Ungeri kimakanda boyigoyina. Yafisa lengi. Feroze yagine. Feroze makangwe. Feroze makangwe. Metro Makengwe. Shadombala.